Bonsoir, 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 banana nzambe. Mbote, mbote, mbote na bino kuna peuple de Dieu. Shalom, 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 banana nzambe, libota na banana nzambe. Ngai lisusu mwana musana tata nzambe. Na kumba mama Elage Nathalie. Na yoko partager na bino bolamu na tata nzambe. Apesi ngai pona mboka na biso Congo. Tikete na bonde la poete. Nakabwa na bino bolamu o tata nzambe. Apesi ngai yango lelo. O tozali le 23 septembre 2025 na ba 10h55 tikete na bonde la po ete na partager na bino bolamu o tata nzambe apesi ngai nzambe na bikamwa nzambe mokeli na tondi botondi tata na komisio molimo na ngai ekita molimo na ye matata nzambe ngai na kita yo mata yo mimonisa ma père éternel ngai na loba te yo loba Saint-Esprit. Merci pour le message au PC nanga pour mboka na biso Congo. Na komisio mokili na milimo nyonso Seigneur. Avant biso to zarabato nzambe biso zalaki na kati na Père éternel. Milimo na biso oyo kela biso bata vanto na sena mo nzambe to zalaki na kati na yo. Nzambe na tondi obotondi ozali nyonso koleka nyonso to. Papa zwa lokumu kembo masanjeli po to zali nzambe. Yo bongi na lokumu nyonso to pe masanjeli nyonso. Nzambe na tiki mama ona maboko na yo. Nzambe batela protéger ndeko moko na moko Père éternel oba kozwa message o nzambe na lola tikete yo yebana kosona na bango yo pesa bango compréhension Père éternel yo yebana kotalisa bango obiso to yali komona te na miso moto nzambe abule lokumu nyonso ezonge pana yo o nito za yo te na mama o Père éternel tikete nzambe one yanti yango na puissance na yo yo ndo reni na oesika ngai na lima Seigneur yo mata ngai na kita tata nzambe merci Saint-Esprit na tiki mama nyonso to ona maboko na yo lokumu nyonso ki mama sanjoli ezonge pana nzambe na bomoy na tiki mama ona maboko pe mabota na bana nzambe nyonso nzambe na ba abonné nyonso to nzambe ba oba kotala video pe oba kotala ngolelo na ba oba kotala na futur ku protection divine nzambe e batela bango e couvre bango na bolingo no poto zali tata na biso na sengi na kombo na tata na mwana pe na molimo santo alléluia 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 bana nzambe shalom shalom peuple de Dieu mbote 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 na bino nyonso to bana nzambe na pesi bino mbote na kombo ya tata mokeli mbote na kombo na nzambe molimo santo mbote mbote na kombo na nkolo Yesu Masia na ye ko partager na bino message ezali message moko mokuse bolamu yango ezali nini o lelo na ko partager na bino boye ngai nzambe apesi nga message o lelo tozali le 23 septembre 2025 na ba 10h55 na kota na message na biso ya lelo bandeko bokomisa message oyo epa ba FARDC bokomisa message oyo epa ya mokonzi ya mboka Fati président na biso bokomisa message oyo spécialement na ba FARDC nyonso tu ya mboka Congo bokomisa message oyo bandeko na ngai mama Elage ba oba kotala video pona mbali boso mama Elage azali sentinelle mama Elage azali mosali na nzambe na sala ka nzambe awa na nzela na YouTube na kota na message na biso ya lelo o nzambe apesi nga yango lelo le 23 septembre 2025 na ba 10h55 lelo na tongo na lamuki lelo na lamuki na sali o falaki na sala mukie na sukoli bilamba na tongo neti mo ezalaki na sukoli bilamba na tandi bilamba après ko tanda bilamba na nga na yoki susu pongi makasi wana tokomaki ba 9h et quelque na yoki pongi makasi na kei susu na chambre na ngai na mati na mbetu na lali pongi kolela ngai na lali pongi wana ya makasi wana mbala moko na mona molimo na ngai nzamba bimisi molimo na ngai nzamba bimisi molimo na ngai eke kovanda likolo molimo na ngai telemi likolo ya frontière ya Congo démocratique na ya Angola oyo ezali révélation nga na limo sala nzambe nzamba lobela nga na bandenge ebele bolanda makele te na sima na nga awa tram elekana ayango boyoka makele ebele to tram ezolekana lere nyonso to tram ezolekana lere nyonso to bolimbisa mpo na makelele namoni nzambe abimisi molimo na ngai nzamba memi molimo na ngai likolo ya frontière ya Congo démocratique na Angola kokoma na komi likolo ya Congo démocratique wana na molimo na nzoto te ponga naza ana libanda mboka na komi likolo ya frontière mobimba ya Congo démocratique na Angola mba moko na komi naza na espace mais na kitima muke na se tata moko atelemi wana tata wana azalaki desperate balobaka ngoni na français donc tata wana azalaki na
na urgence voilà tata nazaki na urgence moko ya makasi pona kopesa nga message nazokabwa na bino nzambe alobela nga na bandenge bele sikoler na temi likolo ya frontière ya Congo démocratique na Angola tata wana bandi koloba na ngai azali pe na emergency ya makasi ya kopesa ngai sango o donc tata wana azalaki mal à l'aise pona kopesa nga information o pona kopesa ngai message oyo tata wana azalaki na tata moko ya moto mwindu mwa nzoto minene donc tata mokolo deja abandi koloba na ngai boyo alobi omoni trame ezoleka na lisusu navanda mwa nie moke trame eleka nango ekei alobi omoni ndenge toza boye basoda oyo nyonso tu basalaki formation na kwitu awa bakomi deja prêt porte bakota na mboka Congo basoda oyo tu basalaki formation awa na mboka kwitu bakoma na mboka Congo moko leri papa wana azali kopesa ngai message boye ke basoda oyo babandaki kosala formation na kwitu bakomi prêt po bakota na mboka Congo nga nazalaki likolo makolo nange touché na mabele te na telemi na espace na likolo me na se ya mabele tata wana temi na mabele nga na ye mwa ekari ya boye aza awa na se nga naza likolo siko nazali komona etandi nyonso tu ya frontière ya Congo démocratique etandi nyonso tu ya frontière Angola donc tokangama biso na Angola tosali frontière siko na etandi nyonso tu wana oyo ya frontière Angola na Congo démocratique basoda baza bien armé basoda bazali bien armé balati ba mindoki balati biloko nyonso tu oyo armé azalaka nango ya bitumba donc batie mindoki na bango nyonso tu na Congo démocratique basoda wana balataki bilamba oyo ezali na couleur ya vert bokomona bango soki botie ba jumelle mais soki kaka na miso bomoto bomona basoda wana te couleur ya bateni ya basoda wana balataki ekokanaki couleur moko na bamatiti ya zamba na bakasa ya zamba donc vert moko oyo eza identifié oyo ezali ndenge moko na bacouleur ya makasa ya zamba ndenge moko na bacouleur ya matiti ya zamba basoda wana bazali prête pote bataki mboka Congo mbala moko lera lobi na ngai bongo tata wana azalaki na emergency azalaki na pasi na motema kopesa ngai information oyo ba Congo mboka na Angola basoda basalaki formation wana tata nazali koloba na ngai après ça ekotangela nga kombo ya moto oyo azalaki liboso alobi napesa ngo na code a tosolaka na ba code pona kotanga kombo ya moto te alobi mbila oyo azalaki liboso mbila oyo azalaki liboso boyebi mbila elakisi nini mbila oyo tosaka mosaka te me mbila oyo azalaki liboso mbila oyo azalaki liboso avant Fati akoma na pouvoir mbila oyo azalaki liboso avant Fati akendaki réunion le 16 septembre mbila oyo azalaki liboso a Fati wana mutu wana azali kopesa nga information oyo nyonso tule nzambe abimisi nga na kati na molimo na telemi likolo ya frontière ya Congo Kinshasa na telemi likolo ya frontière ya Congo Kinshasa na mboka na Angola alobi mbila oyo azalaki awa liboso awuti kokende na réunion le 16 akendaki réunion le 16 siko réunion o mbila wana kendaki na mboka moko songolo na libanda akenda deja kopesa batu wana mitindo pote babima na place bango bazali kosala formation bakoma deja na kati ya frontière ya Congo démocratique pote bakoma na mboka Congo batake mboka Congo o ezalaki bolamu na tata nzambe siko ler nga na lamuki na kati na bomoto parce que bapesaki ngai mboka kwetu ngai na vanda na Angola na yebi mo ba province ebele ya Angola mbamoko na kei na Google na tape natali map ya Angola natali kutu ngabima kuitu na Congo démocratique eza musika siko ndenge nini pourquoi atangeli ngai wana siko na lamuki na kibomoto na koti na Google natala map ya Congo na map ya Angola natali siko mboka oyo tata wana lobi basoda oyo bazalaki na formation na kuitu bakomi deja na frontière wana ngape misu na nga molimo na mondi bango batandami na frontière ya Congo démocratique na frontière ya Angola bavandi pa na frontière baza bien armé donc balati bilamba moko ekoka na ba couleur ya makasa ya zamba ya vert wana makasi na matiti ya zamba ya vert makasi siko na bandi koloba me kuite za musika siko ndenge ne parce que wana siko la sina lamuki na kolamuka na bomoto mbala moko mulimo ezoloba nanga kuite wana bazalaki na place ya formation
siko leur formation wana siko na bo moto bole na lamuki parce que tata bi ba soda wana o bazalaki na kuitu bazalaki na formation baza déjà na frontière ya Congo Kinshasa na Angola pote batake Congo démocratique sikole na lamuki na tali map wana na moni kuitu wana ngamo nazo atatanza mais kuitu za musika pa na kati Angola bo ndenge ni siko basoda ngo bazala déjà kuna oui alobi basoda déjà ba wana molimo nazo sona molimo le na lamuki basoda déjà baza kuna parce que basilisi formation mboka ya kuitu wana ezali province moko province wana tata o azalaki liboso o azalaki avant Fatia Kota tata o azalaki na pouvoir avant Fatia Kota ye azalaki asololaki na président Angola pote a former batu kuna batu wana baza bien formé na bangolais o baza ko attaquer mboka Congo bazali lisusu na lieu de formation te batiki lieu de formation na bango ezalaki province na komba ya Kuito basi batandami frontière nyoso tu ya Angola na Congo démocratique pote bakota na Congo bakende kotake mboka Congo o ezalaki mabomba me oyo nzambe soka lakisi biso tokoyeba te donc frontière nyoso tu ba Congolais boye bango frontière nyoso tu ya mboka ya oyo kaboli biso na mboka ya Angola Bamindo que déjà tandami wana pote bakota armée moko za bien formé bazu formation na wapi na kati na Angola ndenge mulimo epesinga révélation ndenge mulimo elakisinga yango na yoko partager na bino message ekoma na ba FARDC message oyo ekomela mokonzi ya mboka bazala préparer pena ko fungola parenthèse moko muke boye ba biso ba Congolais tous les pays aux alliés na biso to salango ba frontière ba pays nyoso te zali tout autour ya Congo démocratique balinga ka biso ata mukete ezali population na bango te mais ezali ba président o baza na kati mamboka ba mboka nyoso te zali na ba frontière na Congo démocratique boye ba biso ba Congolais to ye bango balinga ka biso ba Congolais te misu na bango ezali na kati ba richesse ba Congolais ti misu ya batu nyoso tu na moma o misu ya batu nyoto eza na est misu ya batu nyoto eza na est mais bozonga botala o nzambe a révélé biso na frontière e kabali Angola na mboka Congo déjà ba soda baza bien armé bavandi wana pote bakota na mboka Congo batake bandeko ba Congolais tosalaka mboka na biso Congo na ba différents places nga nazali sentinelle soki na moni o nzamba la kisinga yango naka kopesa na bino bandeko na ngai bo partager vidéo o ekomela ba FARDC pe ekomela mokonzi ya mboka parce que batwana bazali pena ba bibundeli ya makasi parce que mutu nazo répéter lisusu mutu oyo azalaki liboso président Fati na liboso ya président Fati yende muta former batwana na mboka na Angola a formé ba soda armé moko makasi na mboka na Angola parce que armana balali batandami na ba mindoki ni ne surtout très bien balati bilamba moko ya ba soda ya vert makasi vert ngona ba vert makasi kaka ndebo mona kama makasa zambe zali kaka ndebo mona kama ba matiti ya zambe do balati bilamba moko exactement donc bazali penda camoufler na kati merci Seigneur bazali penda camoufler na kati ya nature pona komona bango zali na pasi mingi donc mboka na biso kala mingi tito koyoka masasi kobetama oye kaboli biso ba frontière nyoso tu oye sali biso limite na Angola batu wana baza déjà kotanda makuna oye zelaki bulamu na tata nzambe tikete ekomela ba FARDC tikete ekomela mokonzi ya mboka parce que nini miso ya batu nyoso tu eza na este mais ba yebite ke nini côté mosusu ba frontière na biso kuna ba armée wana déjà basi bazali préparer pote ba kota batake mboka ya Congo Ozalaki bolam tata nzamba pesa kinga lelo otozali le 23 septembre 2025 na ba 10h55 le natanga ka ba l'air pe na ba jour ezali ba jour o nzamba pesa nga message pe na ba l'air o na lamuka kana kati na vision be na kati na révélation wana pote yango bolimbisanga le na lamuka yango nde natalaka l'air natali l'air pe natali date na komi message donc ezalaki message moko ya emergency makasi ezali clair. Le message ezali clair parce que mutu apesa kinga message o na kati na molimo lera azali koloba na nga na telemaki na likolo ye na se azali ko pesa ngona emergency makasi yango na telemi pona ko pesa ko partager message o normalement nga mamelage na bomba ba message bele le nzamba pesa no nzamba pesa nga permission kaka lelo o parce que emergency ya mutu wana banda ko pesa ngai message que non ba soda o bazala ki former banda ko former bango na mboka na Kuito
baza déjà na ba frontière wana le azali koloba nanga baza na ba frontière misu nanga pe nazomona ndeki na ekita likolo nazomona frontière ya Congo démocratique bango no tu batandami balali na ba bibundela bango no surtout pote bataki mboka Congo o ezalaki bolamu na tata Nzambe apesinga le 23 septembre 2025 na ba 10h55 tikete boko miselango mokonza mboka boko miselango ba FARDC vigilant na ba frontière nyota ba mboka na biso parce que binemi ba o bazaki liboso fati bazali ko travailler bazali ko former ba groupe armé na ba pays voisins pour te ba envahir Congo po ezalaki bolamu na tata Nzambe Nzambe batela abomba moko na moko place nyoto bozwami bolingo na Nzambe batela biso bolingo na Nzambe e batela ebomba mabele ya Congo po te ezali mabele na biso yango to bundela kanango tongo midi poka to bunda pona mabele na komboka Congo na bandenge ebele babiso bali ko bundela ngo na bamindoki biso biso bali ko bundela ngo na molimo parce que bitumba Congo eza kaka na physique te eza tina kati na molimo o ezalaki bolamu na tata Nzambe Nzambe abatela bomba bino na bolingo na puissance na ye bye bye.